Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Mr. Mistani. Alors mon coco, la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu me fait grâce. Je vais bien. La famille, bonne nouvelle. Un bon tonton, une grande dame, jeune fille. Venez, venez, venez vite. Boyako yoka. Oyebi, hein, la santé n'a pas de prix. On dit santé, oh, prix ezati. Bato batonda na ba million na ba mbongo. Tant ba kwea ka malade. Yaya, mbongo na bango ekosunga bango. Mais c'est Dieu qui guérit. Le médecin va soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Donc pendant que la santé n'a pas de prix. Décision finale na maboko nzambe. Mais na sa mon kilo photo mi lengela. Kolia na biso, komela na biso, sport na biso, santé na biso, la santé n'a pas de prix. Toko la tab nyonso, toko bonga makitoko, mais ce santé za bien te, nyonso no ko sala moté. Yango balobaka l'homme prudent voit le mal de loin. Ma chérie, une grande dame. Na katia ndaku nyonso, il faut tous anelo ko moko. On a l'exemple siko. S'il te plaît, komelanga ka na commentaire lobaka merci. Et ça juste rappel, misuba yebi te. Et ça ka rappel, lobena ka merci pour encourager nga lobisu na iya na makambo bien. Boyebi la vôtre Mr. Miss. Oui. Ma soeur, une grande dame, jeune fille, un bon tonton. Na katsandaku okoyi kozanga jamais tensiomètre. Tensiomètre oh jamais okoyi kozanga ngo. Écoutaka moins cher que les kababilamba, ba suki na biso, ba maquillage na biso, ba make-up na biso, et le koutaka moins cher que les kabasak, ba chaussures, ba bilamba et belé. Yango nem te ko sauver au vie. Oyo. To vanda kanandaku. Tension. Et ça pour na bat nyonso biso tout na mokito na ba tension. Sauf que ya bat monsieur est élevé, monsieur est okita, monsieur est stabilisé. Ngai na yeba kite ke il faut kozala na ba tensiomètre na ndako. C'était copine moko yangai aza corps médical, aza vraiment corps médical. Ndep senga ke oh, il faut kozala na tensiomètre. C'est très important. Toza na bana, toza na vie, toko makameko ya oko kozala tem susu, moi problème ovanda ke yeba kite nzoka tension mataki. A conseiller bon. Et puis depuis na somba ngo na koma ko sepela. C'est vrai que nga na za problème attention te so ndeni mais au fur et à mesure et kozala na yango na sala kana cheka attention nanga. Dès par mois boy. Na mois na ko checker attention une fois, deux fois. Oui. Pour il faut na yeba état de santé nanga parce que na ko tambola bulu yekete. Pour ils na bato be bazo tambola boy. Tension c'est mata bango. Tension c'est mata parce que au moins la famille nyonso ya ka mbouté nzoto na biso pe ça signe et pe ça signal et zo pe ça quelque chose les autres et ça bien te na nzoto signe ezala ka yonto ba il faut miyeba oyeba nzoto na yo miyeba mitala ka surtout bana basi tanto longola ka bilambo za na salle de bain tala nzoto na yo yaya palpa kam déjà na loba ki yango faut ko tala ka yaya tina base faut ko tala ka ateko na sekuna na kotisa na bimisa ba salité na bimisa ba perte blanche te la santé nzoto mobimba ma chérie et puis oyo kozanga yango te tensiomètre oui bato bele bazo tambola ba ebite ke bana problème attention au mona ka mutake bo akoy pas akufi parce que tension bande de ko sale signe o kaka mutu kilo na makamno lo bebino na zan expérience na kacha famille nanga mutu kilo na zo kokati botika makelele oui après est-ce que o checker tension. Est-ce que tu as tension? Parce que ce qu'on a oyo. Tangu maman zobela, papa zobela, tonton zobela, moi na zobela. Ozui tension maître tangu moni ndeko bongo, omoni yo moko bongo za yo moko na ndako. Prends vite ça. Zwelanga oyo bateka ngo na Amazon, bateka ngo na ba pharmacie, na ba supermarché pe je suis sûr ma grande surface, je suis sûr tensiomètre ata bandeko bozana Congo ma chérie, un bon tonton. Il faut avoir ça, il faut jamais qu'on rate opportunité aux yango vidéo c'est pour toi. Vidéo o eza pona mutu moko o ayeba kite o akanisi ke tension ba kenaka ko checker na hôpital ba pharmacie na poto et comment so ke na pharmacie o ki bien te loko liboso ba lo bano vanda po ba checker tension na yo. Oui, place nyonso so ke na hôpital ba checker tension. Pona lo ba kenzo to eza bien te yemta ko indiquer yemta ko loba. Tango ka ba mitu paso zo kanzo to bien te nini mama checker. Yo moto zaka na problème déjà attention oyebi ko melaki c'est attention oyebi nde bosola na médecin na de temps en temps cheka kango ko banga yango te
bien kutu oyeba état de santé na yo ndenge santé na yo ezali ke oyeba te otambola na ignorance. L'ignorance tue et la santé n'a pas de prix. S'il vous plaît. Zwelanga eloko tia na ndako. Soko tia na ndako eko sauver o vie. Tension maître. Voilà. Et ça facile pour nous saler lango. Et ça facile au coach à liboko na awa. Et puis voilà, attention, il s'afficher awa ekolobano makamnyos. Vraiment, je vous aime beaucoup la famille. C'était ça. Et loko na zaina pour ça. Message très important pour na bande konyos. Je vous aime. Quand je zate konga azana na pas attention d'été. Batunyo so bana pas attention. Mais sauf que batunyo matake kitara batunyo ya stabiliser. Biso ba OEP. Toye baki makamba attention té. Et ça parce que tout le caraba recherche, tout ça maman bana tout ça na vie, il faut tout ça la kanayango, c'est très important. On rechecker bo mo mona ngwe mati, il faut ba tam susu ogangi mingi, o saiba misala mingi yangwana, ko paniquer te, zela après o checker les sous. Et puis soko moni ke ba tension nezo mata trop, mikolo wana, tozo kita trop, soki o senga o mona médecin, o senga o moni médecin. Et puis zoaka tan ko la mingi ko melaka mai mingi, ko lia bien ko éliminer mungwa. C'est très important. Mungu eza mabeza danger. Mungu a sucre eza danger na mafuta. Pour na banzoto na biso. To la laka bien, to melaka bien. Bisous, je vous aime beaucoup. Allez, au revoir. Attention maître. Est-ce que eza kuna? Bisous.